neti ngai na lobi bien maboko oyo ebino njoto ya mwasi te njoto ya mwasi te njoto ya mwasi te mpopo ya masanga na vi na nga na yebi yango te shebiseta Muzedi na bala lobaki nanga Muzedi na bala lobaki nanga masanga te basi te zoyoka message okolo Muzedi na bala pesi maboko oyo epikisa ba aveugle ba paralytique batambola ba wei basekwa onani na yoka kamaka pokola lobana. Voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, soyez libre. Donc, c'est que la commission, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Mais vous signez la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Sarato la TV. Je suis votre animatrice des émissions en ligne. Aujourd'hui dans votre émission Zip Zap, je vais recevoir pour vous le prophète Christian Balobi Moussakoli ya Bolenge ya Ajamukie, mais Zamba kosalela puissamment. En tout cas, naye bandeko tokomeka un peu ko solo la makambo ezoleka na sur la toile Italie plus mingi ba chrétien ndenge to bengaka ikambo ya sœur na biso Marie Misamu, mais tozape na ba message o nzamba la kisiye ndenge to bengaka ba prophétie. Azana ba message o ya ko annoncer na peuple de Dieu et ya ko mekape ko pesa biso ango toyoka elongo na bino. En tout cas, soki bolinge émission oyo bo liker, bo partager, bo commenter pona ko sunga bande ko na biso pe communauté chrétienne mobimba. Sans plus tarder, je dis un grand merci à l'homme selon mon cœur, un grand merci à maman Gina Amatou, motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï, un grand merci à tata po FAPK tout le boss de boss, pourquoi pas na Jenny Beta industriel, moi c'est à Pembe moi c'est à boss à boss. Elle dit payer. Elle dit pas combien de dollars.
Point d'interrogation. Un grand merci à président Charles Tambo et un grand merci à Amélia Moueba, la privée de Orlando Domingos, équipe technique Nanga, pour les Moukendi derrière la caméra, Namoni ingénieur AXP derrière la caméra, parce qu'il y a des Vitumba caméra. En tout cas, un grand merci à Papa Diego Melito, hein, l'homme selon mon cœur, son atangi bon c'est qu'ils allaient. Un grand merci pe Nabino Nyos tout boza en ligne, bozo commenter, Namoni Sol Mbemba, Nana Bafana, Ozia Masamba, Rose Bonga, Mama 4R. En tout cas, boza ebele jusqu'à la Dalia Onyema, président Bébé, Maman Nathalie, Bino Nyos tout na pesi bino bambot. En tout cas, Montréal, ba sponsor na biso na Bosanité, Madjabou Gospel, Madjabou Talent, Azir, crème de beauté pour les garçons, et puis Awa Toza Tai, Toza Awa Tai, il y a maman Nicole Malonga. En tout cas, merci Nabino ba sponsor Nabiso. Je crois bozo landa ba publicité, ba maman bo bongisa papa poso, ba maman bo bongisa ba kokomba papa, bomi bongisa pe ba tai na ba nzoto Nabino na Toza Awa, il y a maman Nicole Malonga et puis na Azir. Donc voilà, sans plus tarder, Montréal Fungo la biso vraiment en caméra pour qu'elle a présenté Mosakoli ou azali bongo invité na ngana mukola lelo. Bonjour, prophète. Bonjour, maman, ça va? Bonne santé. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Église, Bandimi, Merci, Père éternel, véritable Père de la grâce, aux attentes et attentes des circonstances. Tiki Momo na maboko na yo, zalo rendez-vous. Bagana biso kola après jusqu'à l'origine de l'Oméga, tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit anéanti. On jusqu'à Amen. Amen. Boni Tonga. Mais apparemment, Mikolo au côté réseaux sociaux, ma casse est prophète. Il y a la prophète Moussouli Bayate parce que moi, je vais bon mot. Ah bon? Là, il a évoqué ça message, puis on peut se les réseaux sociaux, dans le cas de 2 personnes. Dans les réseaux sociaux, dans le cas de 2 personnes. Yo, sur le cas de 2 personnes. 2 personnes. Non. Il y a aussi un pagano oyo a Elinzambete à Congo la Moutée. Ok. Il y a mis parler dans le cas où il y a un problème. À Mikaka Nzambé. Dans le cas de 2 personnes. Moto a bon mot monter maté. Ok, na moto a ça pas problème. À ça surchargé. Nzambé dit n'a pas la solution pour avoir un problème. Ok, donc 2 personnes car où sont les toucher. Et ça problème. En tout cas, merci beaucoup, prophète. Et donc, on a dans open à Baïtano, nous sommes bandés comme sous. Et tout le monde côté peu à côté de la télévision. Est-ce que ils ont une concurrence mon côté? Non, ma campagne mais concurrence des années. Naza partout, naza na YouTube, naza na média partout, nazo sala pour prêcher l'évangile en Zambie, pour tomber la belé en Zambie. Parce que l'évangile n'a pas de biso et baby makasi. Tout ça, il y a déjà déjà là. Déjà, donc, même l'église va pouvoir se ressembler à terre. Parce qu'il y a eu plein de blessures dans ma campagne. Biso balé qui va pour tozoya toinde pour recadrer l'évangile, tozon saro, les bédi na ba la basela qui papa na biso continue ndenge basala qui évangile. Donc tout le baba pasteur na biso nyonso bazana ba onka ba balobani pasteur. Bon, bango nyonso te mais ba ope ba ose nzambe solo bazana mais la plupart ba choquer déjà ndema ba fidèle. OK. Bandi ba kombe incrédule na ma banzambe, ça faut na bonté pour na basai na nzambe. En tout cas, merci prophète pour oser reconnaître quand même ba erreur na bino ndenge bo conduire bana nzambe na libulu mais dans olinga mingi to sola mo likambo etali penza ba sai na nzambe pe etali ba chrétien nyonso ba kolanda biso lisolo ya sœur na biso Marie Misambo na éviter prophète est-ce comme na matoi na yo? Merci pour la parole maman Sarah et comme na matoi na ngai comme na matoi na ngai vous voyez toza baba toza ba tout monde il faut qu'on respecter ba oui pour respecter ba mort. Il faut que Marie me semble non représentée as un servant de l'Éternel. À celle qui nous a fait la jeunesse, à celle qui a bon entame. Il faut qu'on respecte, bah oui, il faut qu'on respecte le combat de la fille. Et ça, comme moi, il y a mon piété. C'est ça, comme mon corps,
alelisa bato aedika bato na banzembo na ye. Donc eza vraiment pasi mingi, eza pasi mingi. Mama Sarah na makambo ya Nzambe soki omoni makambo ya Nzambe ezosimba te kende ata bilanga ocréer babase inutile te, ocréer babase inutile te. Okozwa temps nini ya kofungola Bible oteya bana na Nzambe, temps na nyonso kaka kokosela bato makambo na bareseau sociaux yo kaka pasteur ete non babiloko wana vraiment nga epa na nga peuple de Dieu bona na makambo te eza distraction inutile. Totano ndenge mboka ezokende, totano nde baotela bapasteur bapoison, totano bana classe ndenge bazotanga te, gratuité ezosimba te, komi boye bana bazomarche na babalabala makambo ya kolandela nde yango wana oleke mama batakufa na ye kocréer babase inutile. Donc place wana vraiment maintenant quand tu maloba te prophète eza base te parce que il y a lobby na ba pasteur au babima na sœur Marie, eza na pasteur moka bota na sœur Marie peut-être pour na ko banga ki ko bimisa secret à pasteur wana yango bozo benga ngo base. Non, eza ngai pona ngai nazo mona moza base parce que na landi interview à moi na ya Marie Misambo, la servante de l'Éternel que je salue en passant na landi interview na ye a lobby bien de que maman ne azaki na bon monde atikala koyebisa ete ki abota 2 bana 3 bana 4 bana 5 bana mais soki ke mwana abimi na kombo ya Marie Misambo eza grave te akoyamba ye maboko ya kolele mabeza wapi kasi boni ki pasteur Denis n'est pas cité nani pasteur Denis les ngai so naza na plateau kombo na donc kotanga ngote na invité soka koma journaliste soka koma internet soka koma comédien donc na invité. Ah, moi ça mon prophète quand même. Mais non. Natangele kombo à Satan te. Mais non, Aza est né Aza grand frère mais via boum déjà nzela via côté déjà Zamba. Parmi batu ba fingisi ba sai na Nzambe na mboka oh numéro 1 zaidi. Oh, yekutu nde komi ko bimisela biso ba secret oh bomela na bino ba masanga bokosaka oh to bimisi mpio dina mutu na lokolo nyonso bimisi ba secret na nyonso. Azolinga a se racheter. Mais qui ça déjà baillé. Azolinga a se racheter na ba bêtise oh ya sala. Mutabanda ba aventure ya liboso na yete. Soit TV, soit Mai Chakola TV, sala boy, mama oza wapi oza benga na mais oui je peux dire ça le kuta. Oh Basira nzondo. Ah, ya wapi. Ah, prophète te wana siko ekomi mutema mabe. Mutema mabe te. Nzondo basira nzondo mama, na moni yo, ozana maladi boye, chaver, chamai, chalikola TV batu babika ba témoigner, lelo ozolo bake wana ezaka ba aventure. Ba prophétie na bango wana ba biloko na bango wana ba jeune na bango mama. Kinwa komi mayele Kongola komi mayele pona pasele. Okay. Obenga mutu na te na nini o tala na sambeto okomona mbongo yo benga kaka numéro wana ele kaka te bisko ba numéro wango ele kande wani za ba blague ya wana Nzambe prophète mona yebi yango mo Nzambe zo prophète ala za lo bake tala na obenge mama obungi simbongo na yo mbongo na yo tala na sambetu o mona moni mbongo papa na moni mbongo wani za ba aventure ti basaka na woni mo santo ou amiza la to kande to so mo bodon to silani tikota mbamo mbala mo lelo lelo oh nepso zela na tomba téléphone tala bote otika ba parti wana tant on est allé sous te mais bango pe basaka tikota tout le monde na ba télévision neti nani oh ba prophète ba ebele nani neti prophète papier qui la paix ya pe sa prophétie na télévision nani prophète papier qui la oh ya ba J rouge descend ah la Bible tout le temps à verser papa ongo boya makila ah pe totanga ka na kati ya ba verset ongo boya makila même na Bible ko mama yete mutu mususu so lobi papa na continue c'est bon papa na nga yi mutombo c'est bon mutu mususu yuzuke ka ba place o bazolo baba binisaka batu miselekete bongo makambo eza spiritualité e kobima na bomoto ndeni muselekete ekotaki spirituellement kobimisa muselekete ezobima tozotala. Il y a des démonstrations ya makambo ya Nzambe le kaka ngai na bombela pona ba na bonde na bandi délivrance muta bandi ko sanza bilo na bondeli
ona mutu mutabandi koloba na place nganga kotaki na biloko o mutu aleaki akomi kosanza yango ya bango zondima te pourquoi ya banani parce que makambo nanu ya le sang de Jésus c'est biblique eza biblique na bosani verset eza vraiment biblique que il faut omela makila Yesu kolia nzoto ya Yesu tomona yango même na catholique basala yango eza biblique yo oboya makila pona ni bon na boyi yango te na contredire te mais yazala na makambo na imagine ya rouge mama na na cela kaka foi onde parce que Bible dit dans Matthieu 21 verset 21 c'est par la foi que vous allez déplacer toutes les montagnes exacté aux toucher à rouge c'est par la foi que vous allez déplacer toutes les montagnes. Kaska na kati ya Bible pe balobi monto alenzo to nzambe te ameli makila Yesu te akota lola te. Kana Bible. Il est écrit mais bango ba ki nonso na ba ndenge mususu. Ba jiwana landa version. Jiwana ba te kona ba église na ba $10. Te jiwana te kama. Je te dis vrai. Ba mai so ki mai ya fire $10. Te kama $10 te. Te kama combien? Moins de 5 000 francs. Pas 1500 francs. Total à degré. Moi, il m'a rendu 1500 francs. Ouais. Total à degré. On t'a maille une église 1500. On t'a chi. Mais par rapport à quoi? Non, ils ont chi normal. Ils ont fait maille normal. Peuple congolais a quoi maille? Bah, wendre yango. Moindo a fondé mi maman. Ah, toinde pour recadrer batona au sotaba. Je sais que yo lobby que c'est gratuit alors. Là? Sur comme il faut critiquer déjà bandeko na yo ba prophète mususu c'est que pas na yo lobby que c'est gratuit so y monta bengi na suko website que mama faut tindela ngana $100 pour na sakola ngai na senga mutu mbongo te mais ndenge na zabo de ananu place na zana ya l'église na biso mu pepe na ye nango ba comprendre place wana église na zalaki ba négligeaki na bango pour la suna bongisi place wana full et place wana ba pasteur na bino ba kombo musu oyo tangi ba kombo musu otangi wana ba basali association na moko azana ngaba prophète Ezekiel na yebiete bazami balé prophète Ezekiel basali association na moko azana ngaba baya kosomba kaka place kaka ongai na église ngaba prophète Ezekiel ana ngopenga ba te polin prophète Ezekiel basangani na prophète papier bazami balé baya kosomba kaka bango mi ba ozolo ba vérité monseigneur na nzamba lobana okomi Denis Lesi ba pasteur fantôme na pasteur John Sina na ba Golbert yebisa biso clair loka ba yo yebi de ba bazo ya kosomba église ba yebi bango kasi tangela biso ba kombo na bango te na osala ba publicité na bango ate na osala publicité ya kombo Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Bon c'est que si on comprendre bien ce prophète Ezekiel azolandanga. Donc prophète Ezekiel na prophète papier qui na prophète papier na mambo tena ye bango ba basangani ba yoso donc bango ba inde ba ngba sombe église non tata place car o ngai na mais siko so ibaza bango mbale Ezekiel arananga ba na église na prophète papier paza awa na nani awa na abongolo aza l'église na siko bango mbale ba osomba place yo ozo l'église ndenge ni po ba kabola ndeni mama mon pépé o na nango yo zo comprendre bazo benganga même na téléphone toko boma yo we ko bebisa cop na bebisa cop na ndenge ni do makamba nzambe bango ko wa business pe cop na bango siko bango ba somba place yo au sala bémission ba au sala prière voilà ba hier to bana ufuta place $70 ba hier matimba moko $200 mama na za na église na ba avocat ngana entourage na nga mundi na âge na nga zate il y a que des intellectuels ba mikolo ka mais ba mama église ba bino biso pe to na ba mapango ata ko manja ba matamba mo bote mais siko ba to na dio ba sali na baye ana on dit ma dio teneti papier kila na ebia za mbongo na est-ce que si fois somba place wana il faut associer ana mbongo ta za na moyen de vivre mais moyen de vivre na mbongo ka ya makasa te mama bon eza pour le ba bien matérialité ngai na évangile de un an pour na nzalate na pena bien ndé nanga batambo na mutuka moko ya bien be ya cher ya mboka oyo siko te me papier kilana la wana na part na ya telemisela biso ba 4G wana ya ye cortège et ala ye na pena ndé nanga mais ya somba na église na somba wa bombo ezala pe ya ye te mama tala munene a détourner église tala mama na ko koloba mama baba komba ba tuto
tozongi na verset tozongi na verset tozwi mokanda ya Marc chapitre 10 prophète on détourne biso sujet prophète c'est là totala Marc mais on détourne sujet ok maman la Marc 10 dit toujours sur la bien mon côté maman Marc 10 toyebi koyaki na makomi tokokoma kaka wana mais toujours sur la sujet mon président très important ngesalinga pasi ke etonga na yo etonga nzambe voilà na bongisa na langage place bandeko bayanganaka place mateya esalemaka ke baprofete basangisi mbongo mpo basomba ngo kaka mpona balongola ngaka place wana bayaka bi ekomi desa bayaka lobi ekomi desa bandeko na ngaka kozolanda ngai bapanga mo ya bakongo botinga kaka bo osoutenir ka ministère sikoyo toloba église ekomi libanda tozosambela tozonégocie na bayer mais il faut tolomba place wana ozali opwani kate komikitisa na oka mikitisi na bandeko wana loko oyebi banani olanse message moko prophète tel soki nalobaki likambo moko ya mabe blessaki bino etant que serviteur de Dieu lokola bino po eskize nga otikelanga esika wana mpo tosungaka peuple mpe communauté congolaise na baprière place wana moto aza na ntibala banga lisasi te soso aliaka loso mingi na mutetela te ndoka mutakala me andoka te naosenga pardon te tokenaka nde tokela prophète yoza monseigne na nzambe comment peut-être yo osaki olobaki ntango mosusu na badire na ona bemission tukaki bango vérité na ngai kaka vérité yango eza nini vérité na ngai kaka eza nini liloba na nzambe na ye koteya nde nazosenga mbongo te nazoyisa nde bana nzambe basoutenir nde ministère mais ndenge olobi mpe boyebi ke baofinele osusu nga kutu bakale oyo bazotiela ngai ebongana nde baeskale bakale oyo nga batiela nga ebongana nde baeskale mama na vi na yo so batongaka yo te babunzaka te bakritikaka te wana eloko balandelaka moto aza na eloko ya nzambe babunzaka moto aza na eloko ya nzambe omona manga babambaka libanga na mbuma oyo eza ya kotela même bango baobundisa siko toyeba te baobundisa ya kobatama mpo neti na boye non namona émission moko te bango bachrétien yo to balobi likambo ya mabe sur yo ya kobatama ezali ya boye mpe ya vis-à-vis boye ezali moko oyo anga baboye ngefa soki ngefa na nga bate ngefa na ngiringiri soki moto akombata nga ntongo midi poko eza ye wana prophète John ngefa oui bakila lokondo oui akombata nga ntongo midi poko ye wana mais yo okuti eti na makambo oyo aza ene ifo ozala na mwa barespect na bakulutu naza na respect pa bakulutu bao bazosala nzambe ndenge esengeli bo banani kasi baosala nzambe ndenge esengeli papa nanga Coutinho azali Neima Sikatenda azali Walesa azali Dodo Kamba azali Mutombo azali bazebeli nasukika wana mwana prophète Konde po Dominique ya liloba on a linga azali pasteur Denis Lesi mais pasteur Denis Lesi nda sungi biso toyeba ke sœur Marie abotaka bana musu mais ça vie privée à sœur Marie abota 20 ban abota 30 ban les vie privée mais sœur Marie a charge ya bana wana image ya sœur en Christ ata ye moko pasteur on otangi aotikala kozwa ata charge ata ya mwana moko te mais sœur Marie apesaka biso elongi pe image ke sœur en Christ ne jugez pas mais ouais yena nzambe na ikolo nzambe mutazo juger mais etambolo pe ce que za ma pe biso pe to koloba ka Bible pe lobi to juger ndenge tozo monela na na juger sœur Marie te place à mais pourquoi zo juger Denis Lesi maman na moni makambo oyo ndenge ezokende samba position ya mutu ezoyebana te Denis Lesi déjà ya kota partout à kota la présidence ya appela partout nde salini a passeport rouge nde salini azana entrée interdite net yo lelo so otelemena eboke placement bo yo tikali libanda ya net wapi partout wapi na présidence ah oui tabatama le ko na maile yo bikaka na ba émission luka o na osala ba peine o nganoso ba gouverner nga ba bien na kutana ba mais na koyi koya ko lo bango na
télévision te nga na mokongo nga na samba en cachette La hypocrisie. te en cachette patron mutu mo abengisi nga na obondela pona na télévision mama sara benga na ndako na ye boye boye non bato ebele bakonzi mpe ya mboka oyo tape premier ministre oui pese vanda siko selon yo pasteur Denis Lesa kosi biso bon wana eza na bandela yango couleur peuple de Dieu bokota na distraction inutile wana eza base inutile mais yeba yango prophète Ezekiel oyo répondre yo eza problème te po prophète papier kilande ye akoba dana niveau likolo a répondre à suba tout natangi mpe kombo ya moto otangi wana te bon prophète Ezekiel pa kobeto pe kara eza problème te bon message nino koyebisa na bango balingi babotolo esika osala mosala nzambe nazoloba kaka na peuple de Dieu place na bino etonga eza na bitumba mingi baye konégocie basomba kaka esika kaka onga mwana bino mosala na nzambe na tie etonga napesi bango kaka merci bible obi na ngai bakobungisa o me baolonga o te bakoya nzela sambo me bakopanza na bango moko. Est-ce que coopérer te que yo mo somba place wana parce que déjà au travail à kawana bandimi ba mesani est-ce que so mbongo nga na proposer bango baye nango x3 mbongo nga na proposer na somba place wana bango baye nango x3 mais na tiki na au proposer bango combien $15,000 baboy maintenant on a bimisi pe ba batterie à marche parce que sope no pena tombo la téléphone na benga Congo central ba gouverneur ya kuna so ba kiti na on zo place wa non tal bonga na miso ngana mu Congo OK non pena ben pe mama mi na bise eta la place ba somla nga opete ngana mu Congo non tal bonga na miso ba jino so ba ça mais je suis très fort na mo na butu na zali ba bokote pete bate bazate. En tout cas, merci beaucoup, prophète. Ndam tunamema qui on a terrain parce que les actualités, il y a un nzambe neto le barasseur Maria Zaki chante de l'Éternel, pasteur Denis Lesi, aza prophète local yo. Te lo bana. Pasteur Denis Lesi aza prophète local yo. Ya mo moni na mimi on a terrain wana pour que to meka un peu kozoma conclusion peut-être na monoko na yo. Pourquoi il s'absorbe la vérité, mais il a assuré qu'ils abusent. Donc, pasteur Denis a existé. Yamakasi. Prophète, message ni non me met les bisous lelo parce que y a qui dit un message, nani mutu. Na posé quelques minutes na étant que ni musa ina zambi. Ya liboso avant on a kota na message wana. Dernièrement tant on a les cas qui out. Na bisa ki concernant ex-femme ya Mike, ya pasteur Mike. Kalamba ipenye ke kalamingi te azo salani abela liboma wana o mone ba kamaki ona wana ezai des gens bango avant au dernier jour vous direz que je suis prophète de Dieu pour toutes les nations envoyé des musées qui là-bas wana ils en vendent au monde bébé wana ils en vendent ya minene susu ezesani ezoya message na ye nango baoba moko ya munene alinga kufa na monde évangile l'église ya ACK to sambela to simbama to bondela pour l'église ya ACK bazonga batika église ya ACK par terre pour moi ya papa mukuna o papa mukuna nzela mutema lelo so papa mukuna zat o papa mukuna kontana mutema bazolinga bakoisa mais to ko bondela na bana ACK kana plateau nzambe ibina bala nzamba kutino Fernando akota makambo baoba moko évangile alinga salani akufa nano akufite to boy ba prophétie bini o ngai bo na lobby déjà la Bible déclare tout ce qui est révélé est condamné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'a akufite azana hospitalisé to sangana to bondela ule que to créer ba base inutile ba makambo inutile to simba na nzoto moko na moko to sani to bondela ACK est en danger. ACK est en danger. Pour moi, il y a pasteur Mukuna. Anakota Samabele. Voilà, tant que vous avez pour la monnaie voici l'homme. Oui. Solo. Pasteur voici l'homme.
ata papa mukuna sali ba bêtise pasteur voici l'homme a toujours pembé na ye to monde yango nza papa pasteur mukuna pasa ka ba bêtise mais aza mutoti osanga la bino batu mais ba vidéo et bimanga wa so ywana na mutuka ezala en fait la vidéo a soyi na mutuka c'est là na comprendre expliquer na nous pourtant on lobi ke ba bêtise pasteur mukuna salaka pour mon azalaka wana voici ya finga ka papa na ye siku yango na yeba babuzo bango pasteur mukuna salaka ya ndenge ni donc de un azana papa ya mibale azana yende et donc place wana ko toucher tes mains c'est déjà passé oyebi ba makambo elenga te lobala ngai basela ki papa mukuna te no bi makamba basoyi bakamba mutuka na comprendre ba complot basela ki papa ya basoyi akwake basoyi na mutuka na wapi na mama Chibola makambo elekaki wana le passé na mama Chibola voilà le passé mais papa na biso voici l'homme atikala jamais kofinga papa on a poti ba prison poti piloté toujours là donc tout moi aseka azana aseka kalembelembe mais asali na bien pour reconnaître que vous avez bino bantu donc c'est l'histoire de l'île Salobi que papa pasteur ba mela masanga papa pasteur baza ba mela masanga neti ngai na lobi bien maboko oyo ebino njoto ya mwasi te wana maboko oyo mpopo ya masanga na vi na nga na yebi yango te jebiseta c'est la maboko oyo ebi nzoto ya mwasi oyo ebi nzoto ya mwasi te yango likambo nga chaste. Je te dis vrai, la simbi Bible. La simbi Bible. Na yebi nzoto ya mwasi te. Muzebi na bala lobaki na nga. Masanga te basi te. Nazoyoka message okolo muzebi na bala pesi. Maboko oyo epikisa ba aveugle, ba paralytique ba tambola, ba wei ba sekwa. Onani na yoka kamaka pokola lobana. Oh ba mela ba masanga wana bango wana ngaite. S'il y a des faux dans la vie, il y a aussi des vrais. Na vie maman tokuta na vrai billet dollar tokuta na faux dollar tokuta na négativité tokuta na positivité na vie na ope maman ko force a relation te et simbe te vanda non mutu musu bozana e bien boy ka yemo ka pesa ko sombo mbote il faut comprendre abundu so na butu e simbe komiti na moi ya ba passer au baba zo ko combattre na bango eloko te ba lekinga soit disant na mbongo soit disant na ni mais ko ba combattre nga pona ni nini satan abundisaka lelo ya mutu tabunza fitire ya moto mwana akozala bo mwana ozabo tika bia to casser déjà avant comment oui yo yebi na bureau na nga ba tentation ni onga na zui ya ba fille na ba jip na ba mini jip mais je suis toujours fort tim bazwa na ba joana otala bango et c'est solo parce que bango pe fo ba ukelo kandi bo yo eka lobia osombi jip ndeni nga oui na somba raté biloko nyonso omoni nga na zango ngai ba jo wana ya na voiture assez lelo jeep mukolo osu changer ba mituka osepela note quand même il faut la modérer yo zumbango matériel et pas na ngai na lobela ngote parce que moi na nzambe un vrai serviteur de Dieu mutune e bujate pona eloko olia mutune bujate pona elamba olata mutune bujate pona mutuka ozala orgueil to leka d'eta pona tongo. Donc, na un évangile non de un an, na famille non, il y a bien. Il y a ancien gouverneur qui a sali tout. Hein? Donc, na la famille non, il y a bien. Mamie mi koutino. Kokona. Donc, na la famille non, il y a nzalate. Ato mon na Range Rover ni donc et un normal. Na teng non na be col il y a bien donc na vivre non bien. Il y a mon na mambanzambe na le consorté. Bato mon ba sa ba bêtise ni na mambanzambe bescroquerie ba sala bescroquerie pour ni le conso en bon. Na mambanzambe na tano nzambe liboso nyonso ko yasi mutu kwana oyo moni wana jipo wana munene wana ngubu wana omoni na sombi ya mote mama monka mutala landa ngai problème ya kobota na simbie kana libumu episode sansa nzoto yo na mobile na yo 2 semaines mama ko mbwaka basoyi episinga papa na mona basai na nzambe na négligence na tala âge na yo azui contact ya mutu kana nga delix apesinga abesinga benga ba avocat na benga ba avocat to sem abesinga mieux vaut na ke makolo 38 ans na ndako alibala abota 38 ans na bondel ka pone kana ba émission même c'est aka na foi lelo mama wana ndeje komita
na sombaka te so yeba na ngai na parking eza na ta 15 na mutu na nga don na ba ko te na obima na nini donc ba bien matériel au content na ngo vraiment te le bana wana nzambe na pe na spiritualité bana nzambe ba bika beaucoup na pe ba témoigner ma banza. En tout cas, merci beaucoup, prophète. Et au PCBISO, message, ils allaient kaka pour ACK. ACK, ils allaient un message pour ACK. Oui, yami balé message pour na papa na biso Yann Dimosi. Ok. Famille à Yann Dimosi bazo landanga, bazwa ba cotisation ya ba musicien te. Bato ya ba artiste te ya ba ninga na te. Bon na ba kota ba mbongo moko ya mabe. Pona papa Yann Dimosi asani akufa na lobaki avant décembre des comédiens ba osala ni ba akufa bokeba kake so nyesani ebeta mais na ko bondela pona yi ngamono na oke kuna na ko bondela pona yi na ko pesa pe enveloppe na ngai nzamba kolongola liwa wana boende tozolinga ba prophète bokoma ka biso to pia bino mbongo bino ata bomoni mondimi na passe azo souffrir azange sika ovanda ata mambongo garantie bopesa raté problème ango ezalaka nini mais namoni olobi ke osala descente epai ya Ndimosi et puis opesa ya enveloppe. En tout cas nga nasengi yo merci na part ya bacomédien. Mais pourquoi obeti cette famille ezwa mbongo ya bandeko na ye te basala mosala moko naza prophète place yo ozomona te nga nazomona place yo okoma te ngai na okoma nayebi mpo na nini na tudi eloko omoni mabe makasi. Ok, wana message mpona Yann Dimosi ebongo mpona bandeko kasi baza na besoin basunga ye neti bacomédien ndenge opesi message bomoi te ke otamo baduti moko banga soki bazwi mbongo wana babondela mpona yango mais lisanga na bango ya bacomédien so batie mbongo bambongo ya mabe ezosala nini bona bakota mais il y a bien pesa nini eza lokola biso basala na nzambe muyaka moko afikisa bayaka nyo bokoma kosangisa biso nyonso ndenge moko. Mais tandis qu'il y a des vrais et il y a aussi des faux. Merci beaucoup, prophète Christian. Je pense que tu as commis vraiment dans la émission. Le message est passé. Est-ce que vous avez merci, maman Sarah. Liloba ezaka passe pour la place église. Passe pour la place église. Peuple de Dieu, bino bozola nanga partout place bozali. Bosumaka na ministère na tout et il faut tout le place toza to pour ma place mosusu évangile eza gratuit côté na biso eza gratuit mais bosunga na misala ya nzambe eza très important biso to senga tenga na mwana muke bino mo botala musala ona zo sala nzambe edi na bala akota mauna papa mama place nyonso zo landanga bato abaka bato ba problème mbasu problème nyonso numéro na kopesa na suka yo benga kaka. Tant que vous benga pour la prophétie, benga ne pour la solution ya lobi. Tant que vous benga zalaka kana fua zala na ondima. Ngana senga elo musote. Autant benga pesa no $100 te escroquerie. Tant on no benga ya liboso na wana kondima wala o bela bo e mo simba place ozanango. Na bonde pour no kena hôpital o témoigner pe ko na ta. Bo soutenir kaka ministère ba panga mu ya ba Congo. Kana muluba mosi ni sibu l'église ba luka ke kozatala mi. Mais natala ba combat muke na yao bakena kunwani sa grâce muke na yao be mubika mungu be nous soutenir kaka église kaka ministère kaka be tubaka place yang kaka be tu travailler na kimya nyonso. Merci. Merci beaucoup prophète. Je crois que tu commis vraiment la souka émission na biso Paulin. Un grand merci na bande nyonso bolandi biso bapangi amunu. J'espère que qui prophète Christian a le bel bino na monoko moka. En tout cas un grand merci na bino nyonso to kutani na bino balasima na. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center.
Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.